Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola baninga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Ok, to pesi bino bote mingi ba ndeko nyonso bozolanda biso na numéro na biso ya sika. Nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob apambola bino, nzambe ya patriarche Vincent Makela ayeba na kopambola bino. Na micro ezali ya bino pasteur Flamme d'Angola, na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela l'homme valable, et sans oublier frère Nabiso Josué Luanda Bron, et sans oublier et José Makela Caleb Makela toujours à la pointe. Lelo tozo sala toujours ba analyse to ça kabino ciel ouvert TV et la chaîne ko eza 100% bonzambe. To yebisa biso à tout moment que tant émission comme elio partageaka yango bo s'abonaka na chaîne pe bo soutenaka chaîne na bino pe nzambe akoyeba na kotika bino te akoyeba tango nyonso na kopambola bino. Lelo nazanga moko te nazali na camarade na ngai ya mosali ya nzambe pasteur Meshak oyo lelo to partager analyse moko et kozala très profond. Lelo to partager na ye to lobela sur la jeunesse congolaise. Est-ce que jeunesse mboka na biso etambola lolenge nini? Nde to lobaki ngai na ye lelo to kosala vraiment ba analyse contenu ya thème oyo to lobeli yo za jeune soit qui ti fanda wana landa biso pe to kozwa mayele. Bonjour l'homme de Dieu pasteur Meshak. Bonjour Moussa Nzambe. Bonne santé na yo, bonne santé ya église Nkolo Nzambe zabazo batela biso tout ça malamu. Ok, l'homme de Dieu toujours parler sur la jeunesse congolaise, jeunesse en mboka na biso. To bimono libanda te mais tout ça toujours quand en mboka na biso. Selon analyse na yo jeunesse ezano nini mais quand on talisa biso jeunesse ezano nini parce que le zaka ba analyse entre biso mibale. Merci Nzambe apambola moto nyonso bato bazolanda biso Nzambe apambola bana Nzambe nyonso c'est l'ouvert TV Nzambe apambola bato nyonso na zongi na sijina biso apesi biso c'est la jeunesse ya liboso jeunesse ne esimbaka liboso mboka. Très bien. Jeunesse ezamo beaucoup ya mboka parce que Nzambe lorsque akeli mutu moto asana ba étape misatu na vie. Tana étape ko botama, tana étape ya bumwana, tana na étape bu jeunesse, peut tana étape ya kibukoko. Mais biso jeune ba jeunesse ba jeune lelo, zo comprendre rôle na biso te ba jeune. OK. Et ça nini, jeune asana nini, to jeune sengeli asala nini, to jeune sengeli aluka nini. Donc eloko zo sa mabe na mboka na biso parce que jeunesse ya mboka na biso Congo eja kokufa. OK. Jeunesse c'est vraiment minga kokufa parce que on a jeune tout alingi azala à la base. Jeune azobo sala ke lobby à cause la mutu moko boy quelque part à cause la utilité moko boy mais sika moko boy soit na musala soit na église soit na mabota mais jeune alingi azwa nyonso tout englobe nyonso donc asangi sina kibu papa na kibu mwana na kibu jeune na mbalama ko zo sala yango de ezo sala biso mabe mingi na mboka na biso ya Congo to makamto zongo na jeunesse na biso yango wana. Voilà l'homme de Dieu selon analyse nangai na biki analyse au sali vraiment c'est très profond. Analyse nangai nangana lo baboye tant bazo lobela sur la jeunesse. La jeunesse c'est la force ya lobby. Donc jeunesse c'est-à-dire bokasi ya lobby. Mais lelo elo comme l'homme de Dieu a aussi soulevé awa oyo ça la biso pas ces années. Parce que jeune a se comporter mal. Oyebi lelo et comme pas si au monde a totalisé 30 ans d'âge na mboka na biso awa.
tous ça analyse oyo et ça surtout le plan ba jeune ya ba païen ba jeune ba yebi nzambe na ba yebi nzambe te to sangisi bango eza en général lelo tozo kamwa elenge baso linga otamwa na droiture te tozo mona lelo jeune azo préféré amelaka na ye bazododo amelaka na ye batia supu na tolo. Mais tant que tu melengo, tu te détruis toi-même sans le savoir. Or que jeunesse définition dans les années, et ça force y a lobby. Et ça dit bolam y a lobby, c'est ça la jeunesse. Mais le loba jeune mingi, bazo koka, ko tambola malamu teniri nzambe aloba na biso to tambola. Oyebi lelo tozo mona ba erreur, tout le monde a ba hérésie, tout le monde a désordre de quatre na jeunesse. Yango tout le monde a ba jeune pour à comme on a 30 ans, c'est pratiquement impossible. Au moins jeune comme on a 19 ans, 20 ans, a piqué qu'à crise à koufi et le konini et zo sala manengwana. Et ça dit conduite. Il y a biso ba jeune et ça la malamu te. Or que Nzambe a sepelaka na liwa. Yaki bolengete. Donc, elle l'engete yo koufi avant l'âge. C'est une malédiction. C'est pour ça, jeune oyoza ozo yo kabiso. Soki olingi, oumela na sena moi awa. Et sengeli na yo otambola a conformément na maloba na Nzambe. Mais tango yo zelenge otambola a conformément na maloba na Nzambe bien aimé. Nzambe a otika yo. Otambola sans protection. C'est pour ça que tout le monde a l'homme dédié, bah jeune, bah c'est où mélate, bah on coupe avant l'âge. Au monde il n'est l'homme. Ya liboso soki na zongi na Bible, samba zoloba na sali liboso na bino banzela mibale. Très bien. Ya malamu ne mabe. Mais na yo mutu pona nzela osanini Okolanda. Okolanda. Mais nganzambe, nzamba someta sete. Abi mena nganzambe. Na sepeli na yo osala nini? On a nzela wa malamu po bika. Très bien. Osala fi mulai. Mais biso batu elo yo sa biso pasi. Mutu aboko na nzela on sanga pondeli biso. Parce que nzambe osala likolo pe na asali biso bato. Akolinga te mutu oye asali. Amona pasi. Très bien. To akufa na ajimoko ya moke. Okay. Nzambe asali mutu akufa na aja 120 ans. Soko tosi mibeko. Soko tosi loi ya nzambe. Ya bango 120 ans ekolanda yo. Mais eza passe pour la mutu akoma même 80 ans. C'est pratiquement impossible. Impossible. Et ton zongi na ba jeune. Au zongi na mba zoko na 30 ans. Quand nous utolo ba mosala nzambe ba 29 ans. Ton zongi na bebe moko na caractéristique de l'église. Ba jeune ni satu balandani. Moko 14 ans. Mosusu 15 ans. Mosusu ko na 21 ans. Ba tu basola pourquoi? Ba ko fina nini? Ko zanga koyoka. Jeune ni ba pese tolité. Donc nyo se sa yebi. So ko sala bote engape. To eloko zo boma ba jeune eza koyoka. Très bien. Bali koyoka te mikolo. Parce que muto ko l'action c'est là et ça muto asana yo. Pasa mukolo. Parce que mukolo chaque nan c'est là on a dit que eloko ne eza kana liboso kuna. Ma bene sali to ba no sali ben convenir les sali. Mais jeune lingi koyoka eloko wana te. Na koma nanu ndape na mona nanu. Poko yoka boye pasi foka na mona nanu. Poso ki na moni de la biki yango. Eloko sala biso mabe yango wana genèse. Et ça toli. Tolingi toli te même ba parents na biso. Même ba bande kwa quartier. So ça mukona yo toli okoka te. Oh, ata jumba lwa kabiso to ba na 1900. Biso so ba na 1900. Biso so ba na 1900. Donc to ba nga muninga azate. Bank sa muninga azate. To bank sa muninga azate si to bota ma déjà. Ndi ba lobaka. To bota ma déjà. Oye koya. Eya. Et on se ma beminge so comme la jeune parce que koyoka et ça la bango ba défaut. Koyoka. Voilà. Voilà, merci, pasteur Meshak, na ba intervention na yo, ba analyse na yo. Vraiment, ma kambolobi est très profond, Nzambe apambola yo. Et n'engana baksa boye. So tangi na proverbe. Bible zo beta sete malamu ezo loba mwana yo katoli ya bakolo. Po oumela na se. Voilà. Peso to zongi na Ephésiens 6. Bible zo ba clair enfant. Donc, Bible est un enfant, ça veut dire yo jeune. Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste.
Donc, Bible est un enfant, ça veut dire que yo osa elenge. L'homme de Dieu a soulevé quelque chose qui est très important. Au moment où le ba jeune ba lingi ko yo kate. Le jeune tangu alati apakoli malas akute na ba camarade ba kena bar ba fandi ba staffé ba zomela ba masanga oto kotanga kombo te pona opesa ba publicité na bango. Azomona ke ngai ne na simi Congo na mutu. Kala oyebi ba jeune nyonso ba tambola na boulevard ya manfou. Basuka na boulevard ya si je le savais. Oyebi lelo tu te détruis toi-même. Voilà. Ozozala na ba camarade ya mabe. Or que Bible zoloba fouiller. Qui m'a ba camarade ya mabe. Bible zoloba sortez au milieu d'eux. Bima esika ba camarade ya mabe. Bien aimé, ozolandanga jeune, oyozolandanga esika nyonso ozali. On ne vit qu'une seule fois. Vie ezalaka mibale te, mais vie ezalaka moko. Lelo soki yokufi nzambe na likola olela na ye te. Okei, c'est pour dire bon. Ozela kaka jugement na yo. C'est pour cela elenge oyo tolanda biso awa na journée ya lelo. Tambola malamu, Bible lobi crains Dieu et tu vivras. Bible lobi to banga nzambe pe tobika. Tozo beta sete pona ba jeune. Ba jeune lelo ko banga nzambe za kati na bango te. Lokuta e fandi kati na bango. Impédicité e fandi kati na bango. Bien aimé, makambu ya bo soto, songi. Makambu ya ba trahison, tout e fandi kati na ba jeune. Webi lelo ce qui mukili e bebi eza cause ya biso ba jeune. Parce que ba jeune bozo linga te ba te ya yo maloba na nzambe. Si ba lobi na o vérité siliki. Si ba lobi na jeune tika impédicité au siliki. Tika koshina au siliki o ba pasteur wana pe. Na lemi ba conseil na bino o ba terme za la matanga. Toboyi ba conseiller, toye matanga, toboyi ba conseiller. Voilà. Batu nyonso ba boya ba conseil na ba vie na bango. Lelo ba kansa mabele. Suka mabele. Mabele ata ozaki toko ndenge nini. Soki otambola mabe. Bien aimé okufa mabe. Tout mona lelo ba jeune mingi. Azana ba mbali mibale, ba mbali 5, ba mbali 10, azo gérer bango. Ma sœur, mon frère, elenge yozo landanga. Tu te détruis toi-même. Oza commis timo la libulu yo moko sans le savoir. Ok, Bible zoloba na Ecclésiaste 11. Bible zoloba elobe la biso ba jeune, elobi nini? Elenge sepela na kibolenge na yo. Sala oyo motema na yo ezotinda yo o sala. Mais Bible na suka l'homme de Dieu est soulevé nini? Et bien qui c'était na nini? Elobi na nyonso yo zo sala. Mais sache-le bien, un jour Dieu t'appellera en jugement. Bien aimé, le jugement est réel. Elenge tambola na kobanga nzambe. Oyebi soki o tambola na kobanga nzambe okoumela na mokili. Lelo tozomona biso ba jeune poto koma na 30 ans et komi pasi pourquoi? Parce que tokomi ko englober mabe ya mokili. Okomi soki style bimi na mboka yo po o englober yango. Soki eloko ebimi okorati yango te biso nyo tozaba na 1900. Moutako bangsa moutou. Asate. Voilà. C'est pour ça au munition aucun na ba morgue. Au sali statistique ya bato bazo kufa entre l'enfant et la jeunesse. Na ba vieillard au mona ke ba jeune moutou ba kufa mingi. Ba jeune ba kufa mingi pona nini? Etamboli eza mabelo. Voilà. Etamboli eza mabelo de Dieu a pour la parole. Merci Mosala Nzambe. Et que ça la mingi pasi quand la jeunesse na biso ya mboka na biso Congo même na kati ya église c'est pourri. To je banaté. C'est pourri. Ba jeune chrétien bazate, ba jeune ba parole ba je banaté. Et soyez banaté. Donc to comme mélanger. Oui, mélanger. Oui, même na kati ya église, on a le même comportement ça na kati ya libanda. Oui, même comportement ça na kati ya église. Jeune serviteur, to jeune servant de Dieu. Vous savez que le bazemi mais azo sambela. O comme on est jeune, o comme on est jeune, azo mbela nzambe. Adorateur. Azo yemba kuna usomona mi kanga na zoto mais azo tanga ba semi kuna mi balé déjà. Spécialiste. Abwa ki de ba semi. Na mona ser moko pi ba Yesu, to meta Yesu ba sete na maboko. Ko ka mona makilate. Mais ba semi mi sato azo ke kolongola. Wow. Makila su masia na kulusu akota la te. Ndi ba kata soto kingo. Makila mona kate. Ba zema azo ke lobwaka. Atuba ki ser wana. Ozo ke lobwaka wana ba zemi wana. Et ça oui. To ba futa mbila.
papa ozomona eloko yosa biso mabe. Donc jeunesse il faut to ranger même na kati ya église to ranger comportement na biso ba jeune. Très bien. Nazo pesa jeune nyonso to nazo tala biso eza pona biso ba jeune même muto ozomona vandi boso na za kokote. Même pasteur Femme d'Angola asape jeune na kokisi kutu ba 45 ate soki na kosi na komisa ngote attends nous jeune. Donc to te biso jeune parce que biso nyonso to na kati ya musala wana. Komela masanga kolangwa kolata mais efuta biso eloko moko te to bénéficier nango te jeune ozolanda biso to te yo bongola motema po nzambe asepela na yo po obika mikolo ebele na se na moi oyo kolanda bastili te makambo oyo ozolanda eloko te komela mokili jeune fo landa me bajeune bapagano ne basala nzambe ndenge moko tozolanda ndenge moko vraiment asalaki mwasili moko boye yo boye nango na église. Oh, et ça qui lelo, kilelo. Tina kati église ba koti kilelo. Na kati ba oji ba koti na église. O mona jana yemba kati ya kamasa oji. Mukolo moko olela lelo. Voilà. Ba terme moko boye. E koti na ba kati église. Vraiment. Et c'est ça là vraiment pas mingi na jeunesse lelo. Comment ensemble asunga ba jeune to changer comportement afin que to bika ba vie molai na ensemble akati la biso. Voilà, voilà, merci pasteur. Mais chaque chose a toujours une analyse. Ce que dit patriarche Vincent Makela, a toujours jeune. Parce que jeune, c'est ce qu'on a 75 ans. Donc, tout ça a totalisé 75 ans d'âge, a toujours jeune. Donc, même le patriarche Vincent Makela, aujourd'hui, maman Bene Makela, il n'est pas toujours jeune. Aussi, héritier Kassongo, aussi, apôtre Idi Amin. Aussi, l'union sur la richesse, ma pote à Bango, tout va gêne. C'est pour ça, et l'autre comment on soulevé, c'est très capital. Au moment où les gêne même au Sambela. Ce qu'on dit, gêne au Sambela. Or, que ce qu'on se dans Malachie 3, verset 18, Bible dit, il faut au monde aboquer, Seigneur, entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mais le lot, c'est aussi gêne au Sambela. Au sangi si bango na ba jeune o baza ba pagano surtout sangi si bango olobi opona ba sambelaka boke senizate bango ba ba ndenge moko lelo todo mona muta do sambela todo parler sur la jeunesse toza awa pona ko critiquer te mais toza awa pona ko telemela ba antifale o izo sala makati na ba jeune tozo mona lelo ba jeune bazo sambela mais si ba kena ba fête tozo mona lelo to mona rango e sala makati trop si to kena fête. On a un modérateur, une modératrice. Bakose la kaka, pasteur Flamme Akei, évangéliste Cédric Akei, pasteur Meshak Akei, patriarche Vincent Akei Akei, apôtre Idi Amin Akei. C'est quand Akei babia bateau batel mais la barobi na bakei. Au moins na ba frère, ba modérateur, ba chantre, na fête ba bandi osani. Kobina. OK na adage moko ba lobita la. Musique à Moukili est la dignité pour la biso bana nzambe tobina parce que ça ne donne pas gloire à Dieu. Mais na adage moko balobi nini mobini ya zoba bafuta ke bobele kwanga ya pamba. Arozanga mbisa kolia yango. Ça veut dire que yom tobina ka banzembo ya banani ya Moukili. Yebaka yango ke bafuta ka yo bobele kwanga ya pamba. Ozo sala na yo rien. Or que Bible zoloba racheter les temps car les jours sont mauvais. Elenge oza ozo yokanga Bible lobi to somba tango to wela tango poete mikolo ezali mabe elenge yoza ozo yokanga oyo sambela tanga kaka Malachie 3 verset 18 Bible lobi esengeli na biso ba jeune toza na bokeseni na ba jeune na mokili mais le nom langage ya terre à terre eza na ba jeune o ba osambela ne mokili za ndenge moko omona ka mukolo moko olelawa na boyi ba conseil webi mutu oyo aboyaka conseil jeune nyonso aboyaka conseil asuka kaka na nini na morgue lelo zo boya conseil mais yebango ke écoutez ya yo changer comportement na yo elenge tika basi ya bato tika mibali ya bato webi ke kolinga mwasi ya mutu kolinga mubali ya mutu eza déjà cercueil déjà oyo sombi ya libulu déjà ya kufa oyo sombi sans le savoir c'est pour cela biso ba jeune o tozolanda biso toza na Europe toza na 4 coins du monde tambola na kubanga nzambe oyo bonguli motema te repens-toi pe nzambe akoyeba na kosala kati na yo pasteur Meshak papa nanga na likambo oyo komi même elinga sikolo ya kokamwa
okomona jeune à 17 ans azokumba mama moko mona tango susu ya 50 ya 50 ans jeune azomema mama moko mokolo alobi bor na ngai ça c'est la malédiction bor na ngai oza komilakela mabe sans le savoir oza kose limite baage na yoko vivre na sa mokili eloko eza biso omona même jeune garçon mpe lisusu tala mama jeune fille papa mokolo c'est la malédiction papi azobenge papi koko oh papa na ngai apesa tala te maboko bank oui lorsque mabe okomela yo obosani ke mabe mokosalaki ntango so ozongi na libota anoko na biso moto alobelanga boye tata mosi na biso mais ozokosala ozosalisa deja liwa oza komikunda bebe butu onga na ninga bamama mikolo bazo bebe butu yo ozosepela nango alombanga mere wana apesanga nini oyo nasalake bien o balangage esalaka mwa bakitoko moko boye mais ozobosalake ozala modi vino mobimba ozala modi donc ezali kamba pasi mingi bagene yo moto ozoka bamama mikolo yaya bagene bazali ti lokola mo bazali ozokima dépense wike jeune lokola nga na osombele kabelo na osombele lipapa mais so nazwi nanga mama moko boye ini akodepase mpo na nga ozoza mbongo lelo eza malamu mais lobi na yo oza koboma lobi na yo oza kobebisa makambo ebele ya vi na yo étoile na yo ezozala détruit avenir ezozala détruit makambo ezozala détruit liwa mpe pembeni na yo ntango osala makambo na ebongo te liwa eza na porte ndako na yo lorsque okokufa to mabe ekokomela yo okobosi to libote ekobosana mabe oyo osalaki nzambe ayebisi kayen kayen azwi likanisa koboma moninga mais nzambe ayebisi kayen soki okosala malamu okotika mabe ozokanisa wana nga nzambe nakoka yo mawa mais soki okosala yango mabe ekolunga liboso na yo mais soki osali mabe liwa esali nini etelemi penepene ya porte na yo mpe okozala modi na mabiloko nyonso okosala na sa mokili yo mwana bato bazozala modi jeune azozala modi lorsque obimi deja na mokolo oyo aza na age ya kolekela yo ozwi malédiction wana kufa omoni bulumbu ya tata na yo pasi ya mutu ata boti yo te mais soki aza mama aza mama na yo ntango omoni dignité na ye olakelemi mabe selon la bible ozona liwa ezolata bagene ebele bagene bazokufa à cause ya kozanga boyebi kobima na mutu aza mokolo na yo makasi eza malédiction mama mokolo bokoti na kati ya bachambre botikali mpe bongo ni yo ozomona yango eza bien ozosepela nango or eza na bato mosusu diable azokotize bamikolo mpona kobebisa baetoile ya bato etoile ezozala détruit bino ezozala limité ozala vi moko ya mokuse à cause ya makambo ozosala mpasi ya mibali mingi basimba kisi basimba kisi bapesi ye bimaka na bagene salaka bana bagene yo mpe ozomona mama mokolo alingi yo ozosepela nango ozomona ngo eza malamu oza komiboma gene yo moto osalaka makambo wana oyimaka na papa mokolo mama mokolo bongo eza na importance te oza koboma vi na yo moke bongola motema yaya mpo nzambe akanisa na yo merci beaucoup. Voilà, merci l'homme de Dieu et l'homme surtout kamwaka toujours mona bagene omona bandeko na ye baolata aokengela mingi eza bagene omona bandeko na ye bazolata ye atobola mwa lidusi moko bazokengela omoni babiloko wana eza plus ya moto abomi moto aza spécialiste na kengeli disu donc ye pena donc atobola lidusi donc ayebi ke cousin na ngai tokosokola aye pena afandelango pena boye concentration wana elengi kutu concentration ya moto oyo azoteya donc moto pena aconcentre pena yango azokengela cousin na ye azolata tala ebi malédiction wana eleki malédiction donc tolukela yango terme moko oyo eleki malédiction voilà toujours mona bagene même eza na bana basi baza baspécialiste ya cousin na ye azolata aokengela babiloko nyonso na eza botutu eza mababe oyo ezodétruire biso bagene voilà gene yokako tika mibali ya batuko tika basi ya batuko yo elenge ozomona teke vi na yo ezokende na ruine ozomona teke vi na yo ozodinda na libulu ndenge ozalaki oza lisusu lelo te elenge oyebi l'homme de Dieu lelo bagene ebele babebi à cause te ya baparent voilà parent azocoopere na mwana
ayebi ke mwana soki akei kobima na mobali akoyela ye quelque chose. Omona papa alali na ye mwana ye na ba 0-1 abengi kaka mama bimi lokwa moto akokende kosuba afungoleli mwana ndako mwana koti. Lelo bagene ebele babebi à cause ya baparent bofongola miso. Oyebi mutu ya suka kangaka ndako ezalaka papa. Mais lelo yo papa okoma na yo irresponsable. Oyo labi ofongoli mpe munoko. Okoma no mutu abakwiti. Au contraire te zoma na bakoka to bakoka te. Bakoka te bakontrolaka te. Papa yo oza na kwiti. Bana bazobeba pourquoi? Parce que ozo contrôler bana te mutu ya suka kangaka ndako eza papa. Ozi fongolo te na poche. Oyo contrôler est-ce que Joël Azali, est-ce que Patricia Azali, est-ce que Rebecca Azali o contrôler bana na yo nyonso tali bena ke oui bazali mais yo contrôlaka te. Et ça passe mingi l'homme de Dieu na pesi kaka 1 minute suki ça na analyse pour na ngapena suki ça pour na to clôturer ba aussi na biso. Merci beaucoup. Tokomi ko chiter na suki émission na biso. Ezali pour na yo jeune ozolanda biso, lebi ke bolanda biso. Pour na ngoza malam pour na biso ba jeune, biso to ba jeune. Lorsque to te ya batu, to miti ya pe. OK. Tant suma kama na lobeli lebi ke ngamo bela sala kona sala nini? Na bongisa. Na zongela ngo lisuté. Oza elenge nazo suka awa ya bongisa etamboli na yo afin que Nzambe a kanisa yo afin que mikolo ya kobika ezala ebele to murayi na sambo kili oyo ya on Nzambe abongisi po na yo oyebite ko bebi safi na yo te a cause biloka mukilo zomona ezala ngo vanité o eza malamu eza âme na yo eza esprit na yo lorsque okokufa na makambo yo sala âme na ko sala wapi esprit ne se retrouver wapi na nyonso ososala yebango Nzambe akobenga yo na esambiselo bongola motema jeune nyonso ezala oza mopagano ezala oza chrétien bongola motema changer comportement na yo kotala secte présenté mais tala makambo on Nzambe azala posa asayela yo soko tali lelo jeune okokoya na makambo ebele mais tala on Nzambe alobela yo kanisa ekulusu. Merci beaucoup. Sambe apambola jeunesse nyonso ya mboka na biso RDC ainsi que ba Kristo nyonso bazo sela Nzambe na kibolenge na motema na bango Nzambe akanisa bango pe ba oba bungi zelate Nzambe apesa bino motema so makasi apesa no makasa ko supporter ba épreuve pour kuta na mokili oyo beaucoup ete bo pengwa te. Merci beaucoup. Nzambe apambola biso na zo ngila pona ba dédicace. C'est pour cela na désordre ya ba jeune Fondation Ekumbi azopesa ba visa Schengen et moi aussi visa Schengen azopesa visa ya États-Unis ya Canada ya Japon puis ya Norvège na et moi aussi visa na yo pe au voyager OK pepele et sungi kaka population congolaise Fondation Ekumbi azopesa ba visa délégation zo kende d'ici là bazo kende Fondation Ekumbi eza agence moko ya sir pe ya rapide na ngena soki saboye. Est-ce que pour le côté il faut me la dire en bagène? Est-ce que pour terre il faut ça quiti? Et comment mi wapi? Mais le tout le monde a battu monsieur pour amata cher faut amela diamba. Puis na zo kamwa eza na frère mo bazo yebisa biso. Alors bon le prophète na zo leka na te bato makele la bi ngai mutu na ndeko sombela yiba pli ya ba diamba. Na ke na sombele diamba na kangeli pli. Abe siko yo l'homme de Dieu. Ozotinda un païen asombela yo diamba o meli yango na mission po o matuko ndiko teya o muti bo sala na Nzambe toujours les jeunes tozo kende wapi to suka wapi jeune oyo olandi biso soki o sentir o dali léser ou bien o sentir makambo auto lobby est concerné yo benga ba numéro ezali wana pour na to soutenir yo o bengi na plus 243 98 18 22 616. Donc au béni na numéro ya patriarche Vincent Makela. Tout sali wana pour soutenir bino. Et l'homme de Dieu, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission na biso. Na lingi pesa ba dédicace pour na to clôturer. Nzambe apambola moto nyonso na pamboli Nzambe na pesi bambote na gebele na papa na biso pasteur Vincent Makela le patriarche Nzambe amona ye na pesi mbote na sima caméra un grand frère propre évangéliste Cédric Makela l'homme valable José Brown Nzambe amona yo na pesi mbote na libota na mobimba mana nga Blandine papa Pierre grande sœur Jolie grand frère nga Chris Makela Nathan Beni Nzambe apambola bango
napesi mbote lisusu na mama ya bana nanga Madame Dorcas Lukoki, Nzambe amona ye, ainsi que bana 11 ans apesa ngai Krishna Lukoki et Ganesh Lukoki, napesi mbote na bana nyonso etonga Maranatha etonga onazokamba, vraiment Nzambe apambola, ainsi que mon père spirituel le pasteur Gossé Mayala ainsi qu'Azali, Nzambe amona yo, ainsi que pasteur Joël Mwanza, Nzambe apambola na bosanité apôtre Jirens Ngoma ainsi qu'Azali, Nzambe amona yo, na pesi mbote lisusu na osuka awa, na pesi mbote lisusu na banu na ngaka mingi on a travaillé dans l'église, le frère Caleb, le frère Vincent, le frère Isaac bisika bazali Nzambe amona bango na ngaka bino mingi Nzambe so asali biso ngolu to kukutana mikolo oyo ezoya. Merci beaucoup mon salanza. Voilà, merci pasteur Meshak pour undimaki invitation na ngai pour na to sala analyse oyo. Ce qui analyse oyo ki yango sala ba suggestion na ba message benga biso penzambe akoyeba na kopambola yo. Na micro ezalaki ya bino pasteur Flamme d'Angola na caméra toujours évangéliste Cédric Makela l'homme valable. To moni Josué Luanda Bronne frère na biso exaucé Makela. Na pesi mbote na pasteur Shekina na Allemagne. Père Condé de Paris, Maman Bijou Condé de Paris, na pesi mbote na Jean-Pierre Diongo Pipina. Et je salue mon habillère Mayatomo Mayamoto na Paris. Na pesi mbote na Tonton Mapoata, na Benson Mapoata, Azi Moutale, Papa Dubaï, na pesi mbote na mon cœur que j'aime beaucoup, le bébé Miradi, le bébé de Papa Flamme, na pesi mbote na DG Bob et Kumbi Kitenge. DG Bob Kitenge et Kumbi. Azali DG ya Fondation Ekumbi Nzamba Pambola yo na moni pe pasteur Sami na Fondation Ekumbi na pesi mbote na famille Ekumbi nyonso na domona famille Ekumbi nyonso Nzamba Pambola bino famille Makela famille Kautako Nzambe amona bino na pesi mbote na Fabrice Kimpala na pesi mbote na prophète chancelier Lema na pesi mbote na sœur divine le sambo wana zali motema ya évangéliste Cédric Makela l'homme valable. Côté on a participé mbote na sœur Barbara on a allé motema ya Josué Luanda Bronne na pesi mbote na pasteur Tetendaya apôtre Idi Amin Nzoki Mbobochar de Dieu maître Daniel Tumba maître Jules Consolata mon avocat Cambès ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani. Loboko na tata ese mwami likola balinga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango ndeko talaka yango oh na Vincent Makela